mosala eza te oyo nyonso akotya temba komona ya mosala eza te bato nyonso bazomona. Problème eza kuna na Goma bitu eza makasi na Goma bandeko na biso bazo kufa butu moyi na minute oyo isasa lelo eningani misala eza te eza journée mort mpona bandeko na biso. Nini oko sakati na peuple congolais oke bamakinga na biso baza na este kuna bazobunda nini okoloba mpona bamakinga na biso mapinga na biso bazala na courage bazala ini mapinga na biso so bakomi kuna bamoni mbongo batrahir mboka na bango ezalaka te. Il fallait bawela intérêt ya mboka na bango bazotika liberté bango nia bazokota na terrain na biso bazosasa biso mabe totongi Politiciens, ce sont les peuples qui ont pris leurs idéaux, leurs terres, leur compatibilité en main pour défendre la patrie. Nous ne sommes pas des politiciens, c'est notre terre.
bino boye awa ebele koreklame nini oyo bokoki koloba kati na bamapinga na biso na ndenge oyo bazobunda message oyo bokolase na bandeko na biso message oyo tokoloba ezaki na pays na biso tomona clair te bati ya biso bakonzi bango nyonso kaka miyibi na este kuna bato bazokufa biso a na pays tozonyokwama ya dege lokwa twana bongo te yango tozotuna eza nini awa ndenge eza boye komona biso te donc toza bavate eza eloko te me toovote biso moto tootya bino na bokonzi bosala biso bokwa lelo dollar ezalaki na 5 na 10 000 francs na 7 000 francs 10 dollars lelo komi na 29 ekokita te ezobouge te biloko cher nyonso cher vi moko boye mboka ekoma miyibi na miyibi ndeko yo bakisi kosala nini mpona ngai akotya likambo ya dolar ya likambo ya mabele mpona este kuna soki tozwi na rwanda wana donc kinshasa ya pamba eleki yango na monene koma ekoma oyo barebeli bakoti ba M23 bakoti ok biso toza grand pays banini grand puissance sikoyo tolobi boye likambo ya négociation eza te biso na rwanda tobomana likambo koyokana eza te mena sikoyo na bamapinga na biso ya FARDC message oyo bino bokoki koloba mpo toomona batozela toswa malembe toomona bamisusu bazotiaka baimage ya mabe baolongola bateni babwaka mpona bamapinga na biso baobunda kuna na este nini okoki koyebisa kati na bango mpona bao bazobunda kuna coup de chapeau na bango sikoyo baoyo bazoreklame bazosundola baminduki wana mpona nga baza bakongole te biso bakongole toya mibali tobotama na makili ya makasi mpo toza eloko ya makasi courage na bango tobunda tokolonga baloba na oyo liboso ezalaki soki nsase moko elele histoire kanise maloba na tobosani te elokoti na pouvoir promese na oyo liboso ezalaki soki nsase moko eleli tokomona eloko tokapele
Oui, lelo tomoni pinonyo surtout au telemi na nzela elongo na population message okoki kolancer par rapport ya journée ya lelo mardi le 28 janvier à lelo. Bon, lelo ezali en fait une manifestation spontanée pour soutenir la FARDC. Parce que moni la patrie à Sakanagana côté. Le président élu Martin Fayulu Alobaï déjà lobby. Oeze Bandeli. Samedi et Kozala Moutounio sur le quartier Obima. Pourquoi le Kola Rwanda go Sakana Bisote? Tu appelles la temps au lobby la M23. Le vrai problème c'est l'agression. Et puis Moutaïna agression est à Rwanda. Rwanda zana ba puissance sur Baza Simanae. Pourquoi Bomaka ba Congolais? Pourquoi Zoka Bomengo ba Congolais? Non. Oeza Likambuya Tshisekedi te. Pourquoi Kokai déjà Makambuana te? Et appelle likambu ya Fayulu te et comme likambu ya mboka mobimba toza na posa que lelo cohésion nationale za la restaurer toyeba siko ndenge nini tokotelemela monguna tosengi que à partir ya lelo banda le président Martin Fayulu asalobaki à la mobilisation générale et populaire donc mukili mobimba ba Rolanda biso bayeba que nous n'avons pas autre chose que de défendre la patrie. Donc, si il faut défendre Mboka. On va la passerelle à pouvoir, Moussa Bango Yiba Mbongo Basoda. Moussa Bango Yiba. Bapé Sabasoda Magambo et Kokite pour Babunda. Ça dit que oh Bamoni le loto hôtel Maboya Mouké. De côté les Melabango. Donc, voilà un message au Torango. Ah, Moni, la militaire est sidé par la Kawa, la Pessi Makambu. La police est à Monique, la militaire est sidé par toujours battement à ordre. tomoni pe ba militaire ya SD tomoni bandeko musu ba uto pilier mais awa bazozo insaka bazobotola ko ba biloko awa eza la citoyenneté awa eza la citoyenneté donc so witina eloko no kuna awa omoni ke bana mai ba biki oleka te lukanzela na oso ko bima so ko bima awa te donc o eza likambu ya mabele ya mboka eza likambu osakana te ordre witi pa nzambe so Martin Fayulu alobi eza ane mususu donc voilà tolingi bongo te papa tolingi kimia na mboka linda lalo eza ya pamba te tolela badele na sepeli Goma!